Amen. Beauté na Christ. C'est vrai, tout aussi pour Sanjo la Yahweh. Nakat na Sanjo la Yahweh, cause des ali. Ete na mukona suka to se retrouver na mboka na Nzambe. O nakata li Sanjo liwa na tango. Ide na biso to penser, to bomo na biso, ezo kanisa ete to se retrouver na Rome de ciel. Yahweh yamboya kosali pana mutu isingaka pe cause ezala. Yahweh yamboya kobeta mutu isingaka pe cause ezala. Mais cause ezali nini? Oyo ekodemere kati na mutu o eza ya mabe, ekodemere kati na mutu o eza ya malamu. Et tu es comme on a quelque part na prière du peuple de Balobi, ils étaient koto na tina na Isaïe. Tina. Nzete koto na cause à partir Esaïe nzete bimi baye kotel sete étape ko bima na musisa na ye on a cause Esaïe nde étape nzete towi esengi étape étant nzete towi étape misisa o to mon Israël na kat Égypte ba ke no cause ezalaki cause ezalaki ya kozanga botosi. Mais yo pe tango yo yakana kati esika to mikaka tanto ba problème to réponse na yo avoye ozo yango isingilo zala na cause. O cause ya misala bolingo cause ya kondima na mutu tango ya yoki nde atie kondima a mettre mise en pratique misala nde bandi libota main. Amen. Ya pa ko ya kotala cause ya misala ozo sala atali capacité à cœur na yo, atali volonté à cœur na yo, ndiye ko rejoindre yo na oezo zanga poete akana kopesa yo. Tomoni David na cause na ye abande ko tumbela Nzambe mbeka. Ona kati na cause ezalaki ete atongela Nzambe ndako. Mais azalaki roi. Mena ki roi ete na ye ya ye koboya. Aye kotala magosa li mabe, mais maboko nezana makila, menatali pensée na yo, mina yo kaki cause na le débit esengeli mwana kobota makati na yo akotongela nganda. Libota main. Amen. Ndemo pe na kati na Ana. Na kati na Ana yazala ikapona kolukelo na tata. Yazala ikapona kosala misala malamu. Cause misala malamu nde bengaki Samuel aya komona. Mais tant Samuel aya komona na nde manifestation na Yahweh eye kosalema pe kupunama ya Samuel eke kuzalela kaka na temple. Mais pinzole bandeko kita parce que Yahweh atala kito na kati na Ana atala ki yazo répondre cause na ite. Or mokono ngo tanto yaka ozana likambo zotu misayo, tanto yaka ozana mikakatano, tanto yaka ozana bitumba, mais sengete yawo atala cause na yo iza kolobani. Libota main. Amen. Oh, libota main. Amen. Yango bateli sakana kati na église lobana Nzambe. Koye na cause te peut-être na bala, koye na cause te peut-être na bota, koye na cause te peut-être na bonga, koye na cause te peut-être na zombo. Ou ba bazu mbongo komo guider bango. Mbongo komo nyokola bango. Ba komi na mtema mabe, kwa kabila bandeko ne falo bana mebili. Libota main. Amen. Ba epe basui akomi mutomilangwa, ce qui a mérité azomona ezayité. Bape basu mabala, basape na kete mabala mibaza na pekinia. Ope basu kobota, mutasu kobota kendebwe césarienne, akendebwe césarienne, mutandiko mituna na kobota lisuste Nzambe na ngai weza pimsoto ezani. Libota main. Amen. Mais mutu msuko koza la zimwa sa malamu. Mwasa na zobota na césarienne te. Mwasa na za problématique te. Mwasa na nkelake ba problème te. Mais mutu ye moko envie abandi confier sus basi mususu tango so confier basi mususu ndemi pepe mabe kolanda ye ndemi pepe mabe bandi ko guider mais cause na ye ezalika ka confier eloko eza ya yete. Libota main. Amen. Na kati na Bible to na kati na makomi bato baluka kelo na tata ya petisa ki confier ngana zala lokola ye ngana bonga lokola ye ngana kokoma lokola ye ngape singina sala bo. Autant que qui envier, mutuala qui se peut-être razana kis.
mutu alakisi peut-être na ba sacrifice mutu alakisi peut-être mbongo neza na nzela malamu te mutu alakisi peut-être boto neza na ndenge malamu te parce que batu mingi banviaki nakoma munene lokola ye bake bameli babiloko bake bameli bagu bake basali batize bagu na ndenge mabe edétruire bango mutu azangi bomoyo mutu akoma opesa conseil na bandeko na ye e mutu koanvie te zalaka na lolenge ozaleli amen bota mais fota la cause oyo asalelaki yo ezalaki kaka mpona kokumisaka ye sai nde kodefendre liloba ete ntango oza na kati ya liloba quelque so mikakatano quelque so mipepe yo ozalaka mpona kokumisa yawe yawe ayebi mpasi na yo yawe ayebi mawa na yo yawe ayebi bitumba na yo yawe ayebi minyoko na yo yawe eloko moto ebombameli ye parce que yawe ata moto aza na kati ya libanga akomona ye parce que yawe so moto akonfie alobi te nasala beton una batama awa soki yawe alobi abuka mabele na beton ekozipama mais lokola cause na yo yawe ayebi yango lokola mawa na yo yawe ayebi yango lokola bitumba na yo yawe ayebi yango yo mipesa na kati na losambo amen amen bota parce que cause ya moto ye na makambo oyo atalaki na kati na mokili difficulté ezalaki atalaki na kati na mokili bapesaki bato kompese bato ezalaki nini moto ake na eglize bakoma osenge na mbongo na place bateya mutu na place balakisa mutu bakoma osenge mbongo mutu ake na eglize aza malade bakoma osalisa bagene malade ebakisami mutu ake na eglize bakoma onyokola ye bakoma ofukumisa ye eza mutu po atelema abanda kobelela mutu po atelema abunda na sata mutu po atelema atumba bayini na ye mutu po atelema atala bato bazokombatre ye me liloba yawe atali à travers moumbu losambo ne ezalaki kaka tata salela ngai ete mokolo nga na kokufa namona yo mpo omona nga amen bota yomoni suwa sa grandeur le prophète Konde Paul Dominique ezalaki tata alakisa nga église ya solo seke na kotambola na ete atambolaki amonaki solo te seke na kotambola ye atambolaki amonaki basala solo te oyo nde bato wana bande kolakisa kuna mpe babengi solo ezali kuna babengi mpe molimo ezali me ye yawe ye kopona ye yawe ye kolakisa ye kobanga te na kopesa olelaka oyo po bato nyonso baza na liberté yango moni bato bakomi na liberté na kati ya liloba yango moni na liloba moto akosambela nzambe na kimia yango na liloba moto akoza na baimposition te yango moni na liloba moto aza na balwa kilikili te me na baeglize longola mapapa na baeglize kosala boye te na baeglize koya boye te na baeglize ekolalaka kaka makolo likolo na baeglize okokota bagene na baeglize bamama baseminaire na baeglize oyoka bapriere batie makambo kilikili na kati ya makambo wana tomoni ndenge pharmacie ezali libota main na makambo wana tomoni ndenge boutique ezali magasin batiaka biloko ebele mesuwa ya biloko wana ezalaka etekama bapaster mpo bakoma osomisa biloko somba nzete boye somba makasa boye somba kisi boye tosala baseremoni oza nganga toza paster amen bota oyo na kolukelongi na tata yo ozala mosala na nzambe tia mutu na kati na losambo ya kosala me mutu ntango bando osomise bamakasa obando osomise babushi obando osomise bamai ya mungwa obando otambisi na baevenema kilikili mutu akoseretrouve te ndomoni bato baza kosouffrir na kati ya baeglise ndomoni bato bakomi na degu ya kolukelongi na tata ndomoni bato bakoma mona ete eglise nyonso eza baavantire mpona nini parce que bato bayaki liboso makambo balakisaki na kati ya baeglise ebandeki kobalana te na pansa tata amen bota okozi toyembi na nzembo yawe oyebi pasi na nga yo nde mozalisi na nga butu mpe moi elikya na nga kimia ezala na mokili mobimba osuwe na yawe to kozi na yawe ayebi pasi na yo ayebi mawa na yo me butu moi losambo liloba ete kimia ezala na mokili mobimba kimia ezala na bapeyi nyonso kimia ezala na ekolo nyonso kimia ezala na bandeke kimia ezala na banyama kimia ezala na bato kimia ezala na mbisi nde mokili ekotambola ndenge ezosenga amen bota me bato butu lamuka banda kobondela banda kosenga banda kodeklare déclaration ozosala epa nani endani obotolaki yo makambo tokei kuna oyebisa sata okoyebisa sata asali nini me sata mpe ntango oyoka bongo nde alamuki omoni baaccident nde alamuki omoni bapoison
ndala mkio moni makamabe o awa tali talisema kiao mbula makasi ya zola kisambula mbula makasi likoleza ko manifester esengele be metala cause na yao manji tisi kweza pole mbule beti na kisa manji tisi kweza inonde libota main amen tala bolingwa tata ona kata bolingwa tata orientation esengele mtu azala pene na yao ona kanti msuto yembi pene na yao ezankembo na banyonso babelemi ibala ngoya na tata me musika na yao eza mape kufa me tozalaki musika tozalaki na penete parce na musika kuna to bande ko eba cause te mutu akene église ndenge mutu mususu nzambe na lembi na tongo mutu azobondela bakatre nzambe na lembi nzambe zo kangai te oza wapi na zo luko na zo monote me mutu ozo luko zo monete muzo senge pona ni amen bota amen o basenga keloko na mutu ozo mono na lembi nzambe ozo kela ngai te oza wapi rabi seigneur jehova okosisa bakombo nyo onyoso bakombo bazotanga neza yete nyonso neza basi non libota amen amen o luka yao na adresse ndena luka yao na misala luka yao na bolingo moko luka yao esika ka kombo nde kozala me batandi bakombo ebele okokende bwe mai okokende bwe ngomba okokende bwe journée okokende bwe nzete okokende bwe mabele na bakombo wana nyonso yao azate soki ba manifestation ezalaka bato nzambe asala bango na baplace bango bakendaka balakisaka amour na bandeko mosusu balakisaka amour na bato bazomona nde nzambe asalaka bango po soki ekoluka motu na adresse na ete eske okomona ye o libota amen okekoluka motu na adresse na ete okomona ete o sans adresse nde okomona motu te avec adresse précision nde place okomona motu yango mpe Moïse alobaki me soki nakomi kuna batuni ngai moto atindi okombone nani nakoyebisa bango nini me Moïse nzambe yebisa bango oyo ezali ngai me oyo ezali ngai eza kombo na yo te aye koyebisa na bimelaki Abraham Isaac Jacob lokola nzambe na nguya nyonso me lokola nzambe na nguya nyonso ezalaki kombo na ye te libota amen na ilo apena inspiration na maloba na to yembi yawe nzambe na nguya nyonso bozalisiwa nikolo nasi yakatala biso bana na yo tokoluka boboto na yo na tasi ya wasalaki comme si nzambe na nguya nyonso yango moni basakolaki mutinda miako ya nde Kristo aye tant Kristo aye ye moko Kristo aye kolakisa bi esengeli mobondisa ya mais soki mobondisa ye akoya kolakisa biloko ka misa akolakisa péché akolakisa jugement et akolakisa justice mais mobondisi nde balobelaki nde liloba nde na nzambe eye na kati na bato koyeba péché obomeza mabe o na kati ya bible bakomi bien étudié point okobona bavandisi kaka na moto te na nyama na mbisi na ndeke nde cause mokili ezozala na problème parce que kobomana ezozala moto akomi na pense ndenge azolia ndeke abomi mpe moninga ne moto abandi kolia ye libota amen nde kanda na yawe nde cause na yawe oyo ayaka kobeta mokili moto ayebi ke kisi oyo ata bamedecin bayebi ke kisi oyo eza mabe so bato bameli yango ekodétruire so bato bameli yango bakokufa so bato bameli yango epidemie ekoya me medecin azokanga motema mpe bazomanifeste kisi wana bandeko bazwi yango nsima mikolo ekomi oyo epidemie nini kaka kisi oyo bapesaki libota amen oyo aza na bosenga ete mawe ezala na bato nyonso mawe ezala na service nyonso même badepute badépendre basala cause oyo ezali ya peuple même baprésident partout dans le monde faut badéclarer cause ya peuple
Même avocat pas déclaré cause ya bato yo baza ba plaigner na bango. Omoni avocat aller Kotombo Lokuta. Même ba OPJ, même ba commandant tant bazo kata makam. Kuba yeba ka cause o tozo kata likambo yo totali sa vérité. Mais lelo o e commis infraction ke mutu akiti prison. Infraction eza ko arranger kaka na souciat et comme na parquet et comme na cour d'appel manifestation ya mabe yikani mukilimu. Comment ya ko beta flerote. Amen bota. Amen. Oh libota amen. Amen. Oh nakata makomi bakomi oh lingite basali la yo kosala ipa muningati. Mais lelo tala ba biro ba avocat tondami. Nyosa pona ko lukambo. Et comité, Lukaka kende infraction, Lukaka ka viol, et ça là, mais non, ba peki sibilo qu'on a même nakata makomi. Oh nakata makomi balobi, mutoko kende kozwa mwasa muninga na yeke. Mutoko kende kozwa nyamata komise mwasi na yeke. Mene be église pe, bapa mboli mariage. Mutona nyama, mubali na mubali, mwasi na mwasi, manifestation, abomination. Ne trouble, ya ba cause, ya ba maladie na monde. Ne trouble, ya ba cause, ya ba abomination na. Mais bat bazoteya, mais bat bazo changer te. Amen bota. Amen. Et singeli changement ezala na kati na molimo. Et singeli changement ezala na kati na nzoto. Mwana loba na Nzambe, partout zali, même ba pays ou eza ba pays étranger, tous en ezali ya bana liloba. Tous en a conduite ya papa na biso parce que sa grandeur partout ba lukaka pona nini? Conduite les amalam, langage les amalam, elobeni les amalam, etambo les amalam. Yo pe mwana loba, langage les andengini. Yo pe mwana loba, conduite les andengini. Yo pe mwana loba, etal neza wapi? Fuma wezala, bolingo ezala, bomoko ezala, komi kitsezala, soumission, komi pe sepa na Yahweh, Yahweh akosala la biso na nzoto pela moko na molimo. Amen. Amen. Oh amen bota. Amen. Koza matinali Yahweh yoka. Nzeleza na malamu. Tiba pesi lipamboli mkoleza na malamu. Mais lipamboli eza pona fufute. Lipamboli eza pona mbongo te. Lipamboli eza pona musala te. Mais lipamboli zo protéger molimo na moto ezala na kimia. O eta ezo protéger mutu. Partout mutaza amisenzela. Kwete makamabana eya kokomilite. Mais bat ba peseta muto kokota na loyenga ya kolangwa, muto kokota na loyenga ambiance. Tango komina soup. Ah, ce qui na yiba ki ba yibisa kingai. Sala effort. Comprendre sosola landa liloba po ete Yahweh asalela yo mais kozana bokesenete tala cause nini nazolanda le sang. Cause ezali nazolanda le sang pour molimo na nyebi. Cause ezali ete na se retrouver na rond DC. Cause ezali ndako na ngai zala na kimia. Cause ezali ete mobali na ngai zala na kimia. Cause ezali ete bana na ngai zala na kimia. Owa komina Deutéronome soki otosi maloba na tata osaleli yango ndako na yo ekozala na kimia, misala na yo ekozala na kimia, bana na yo bakozala na kimia, mobali na yo akozala na kimia, elanga na yo ekozala na kipe miliona yo kolona ekobima malamu ekozala pe na santé ya malamu. Amen bota. Amen. To sala effort to comprendre to sosola to lina mukuse to na molai ya mwana na tongo to mi protéger. Lelo ezali jeudi nakat na jeudi ezalaka mokolo matinal, lobi ezali vendredi nakat na vendredi ezalaka masanjoli pona kosanjola yao. Samedi eza mokolo salongo to belema na RTNC na rond-point ya radio ya RTNC salite ezali to pusana ata mtoko kata te ata na rato kolongola matiti. Amen bota. Amen. Présence est très important na kat na salongo. Ezali comme si bazo sala pointage. Et tant yo bele mikola pointer à mwana na moni a mwana yaki tant yo zoya koza malam oyo ko déclarer pana yao nazana passe kanisa na salon yao ko manifester yao nazana boile kanisa na de yao yebi matinal yo mona na yao yebi masange yo mona na yao yebi misala bolingo zali kolo a ko défendre yo pe kimia e go bande ko mon sama na musuni kino na molimo. Amen. Amen. Amen bota. Amen. Soto sali bongo ndekolo akozala na biso longo to ibande ko bele ma samedi na kati na salongo to bele makali pamboli to protéger bana malili bandi na kati na malili bana pe baza na bilamba malili bino ba mikolo pe mi protéger parce que na malili ba rhumatisme la mkaka na malili mwa ba faiblesse ezali pe mingi na kati na malili ape malade ya miso ya kama kasi mekolo na biso na bolingo ayi bande ko batela libota na nzoto pela moko na molimo. Amen. Amen. La crise eza makasi
na kata ba crise ba balukela ba problème ba balukela ba bitumba ba détournement pesa la kamwa mingi ba aventure puis même ba téléphone ezala ka pe mo makasi omoni ba ko bengo ndeko na ngai bona boye ezandenge nini kuna omoni mbongo mo côté pa na yo foso nsemo ceux qui osana mbongo na simo sali ba aventure mbongo ki amen Amen. o amen bota Amen. balu ka batna musala ko mbone bimi awa omoni ndenge ni pesa bo pito zone sebo o salaire pesi bo mbongo ki o jizero kola kamba kola sunga abate na libota basana nzamba za permanent déplacement likaka lipamboli likaka masanjoli ndoto mutuna ezali sa grandeur atie bakengeli mutumoy babatela pe ba protéger bini bile po soutenir basana nzambe bosunga bango na bosenga nyons esengeli basana nzambe ba bande ko vivre pe na kimia amen Amen. amen bota Amen. ikambo ba moto eza ko barde awa ba accident ya ba moto eza mwa mingi mikolo asunga kolo akamba abatela libota na nzoto pela moko na molimo ikamba ba compréhension na bandako eza mwa mingi soki basali bapekisi mutu ayoki te papa wemba yemba bien mutomato mangongi suka na ndako ne boloko amen libota Amen. o libota amen Amen. alors soki te bapekisi fuko yokaka soki basali bapekisi likambo kosalaka boye te kozongisaka boye te fuko yokaka ndenge ndeko mosu azalaki na mwasi na tozopekisa ndeko boye te becompression oyo o boye te o te ngai nakoyoka te nakoyokela motu te nayebisi yo bakokanga yo nayebisaki claire yo kashe ezolanda yo bakanga nga mafu tala moto aseretire bakangi na etat major bakangi na etat major bakitisi na tripe kuna ekoma osenga bambongo ebele sikoyo banda koregrete soki nayokaki maloba mosakola alobaki tomibatela tomisokisama na kati ya liloba tokonte sur liloba po ete yawe akana kosalela biso amen Amen. tozongisi matonde epa na tata mopesi na kimi apesa kimi na mosuki na molimo yawe mayema bimi na ntongo na kati na libota eza na puissance divine ekana kosalela libota baye na mosika to ya pembeni bolingo na likolo ebande komanifeste zala nzambe na libota po ete libota bazala bana na yo yawa mobibone ekiti na kati na dizileba na nzambe mpona kovisite mokili mpe mpona kokangola baprobleme ya yo kana kosala libota na nzoto peno na molimo baye babemi na kati na esika no bakomi na kati na esika te baya mosika to na pembeni kana komimonisa gloire na bokonzi likolo ebande kozala na kati na libota na yo tosengi bongo na komishini na ete lobi amen Amen. boboto na tata eza na bato nyonso